Lundi, bolanda émission na parce que coach Nene na maman Karine bakolo belaso ba bien pour l'exception nini basi mususu ba manipula kambanga ba alors pour aller l'option to suka to so ngamba ngode to kima allez to kidi voilà, c'était juste pour inviter Bino lundi. Tu sais ce qui va se passer ce lundi? Est-ce que vous avez vu lundi? Na émission la biso est fan de l'oya maman nazo e bisabino. Vraiment kozanga te parce que toi na tellement quoi bien. Oui que ba maman va manipuler rabana. Oui que ba tata va manipuler ba maman baza. Alors thème na biso ba signe ya manipulation. Ndeni okoye ba koza manipuler. Maman peut-être ba manipuler ka ona camarade no moko boye ba rangote. Alors bonsoir, bandeko balandi. Lelo tozali na émission na bino e fan de lo ya ba mama. Bomo ndenge to fandi awa to fanda kana ndenge moko ya bien okamati likolo mususu oza à l'aise parce que awa to beta kama solo o etali kaka ba mama. Alors na poko na lelo bandeko e fan de lo ya ba mama eza spécial. Pourquoi tu le bien spécial? Parce que na yambi ba invité au pe bazar spécial. Beaucoup découvrir bango bako se présenter. Alors biso toza banani tozali basi oyo nzambe abenga na kati ya département des femmes. Tozali ko travailler na kati église à mission. Ngai wabino mama diva na kanisa boyebi nga déjà naza susu pa epa ina binote nazali oyo nzambe apesi makasi ou bien possibilité ou bien grâce ndenge tolobaka ya kokamba musala o ya département des femmes. Alors bien aimé dans le Seigneur, to travailler kaka na basi Angleterre, te tozali un peu partout, na Allemagne tozali, na Suisse tozali, na France tozali. Ah na oloba nazomona déjà ba femme à mission ya Allemagne bazali ba maman Céline, nazomona ba femme à mission ya France, maman Chantal ba mbote na bino, bon banda ko partager parce que thème ya lelo bande ko tolobi bassigne ya manipulation. Oui, que batu ebele baza ko manipuler bango mais ba miye bakate. Alors avant to kota na maman na likambo bien aimé, nazo kende kotika esika na ba invité na ngani na lobi baza tellement spécial basi oyo ne na lobaki balobaka très bien. Très bien. Alors lelo na poko boko sepela. Alors na oke kotika à place na ba invité na ngai na kobanda kuna na suka kuna mama o alati bleu royal soka ko s'introduire na efan de lo ya ba mama comme ça ba mama ona ba mona ote na efan de lo ba mama ba découvrir yo lelo. À toi la parole maman na ngai. Bonsoir, encore une fois de plus bienvenue na efan de lo ya mwasi o ezali ko kambama na mama na bino o bolzela ka mikolonio so mama diva bilonda. Tomona ki lelo amemela ki biso mboa alobi bazoko kima na embangu donc lelo eza matata ngai naza wa bino Nene Golden Mind toza kaka wana pona kosunga bino toza wana pona kosunga biso ba question ezali ya mama diva lelo ba réponse ezali ya biso bino pe bokoti ndela biso ba question hein toko répondre kana ndengo wana donc lelo ezali pona kosungana tozo kosunga mutu moko o azana kati ya manipulation tozo sunga pe mutu oyo a manipulaka bato parce que ezali limoko ya malamu te voilà ezali ya malamu te wana ezalaki maloba epa ya coach Nene na sepeli mi ko yamba on fan de lo ya mama. Alors sans plus tarder nazo okende kotike la maman na biso o ya lati orange, ma benyango orange. Wow. Alors, maman, yo na kanisa ba yebio déjà ne fan de lo ba maman. O mesana no déjà koleka. Mais ba o ba yebio te o ba kotika pona mkona lelo na tikeli au place na département des femmes ba découvrir yo lisusu. À toi la parole maman. Shalom, corps du Christ, shalom les mamans ya et fan de lo ya ba maman. Merci maman présidente, maman Diva Bilonda. Pour la invitation lisusu koya na lobaka naza la stratège Karine Mbale moi na bitinda ya Nzambe
Bible dit dans Matthieu 28, 19 à 20, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Voici tozawana pona kolobela na thème oyo apesa biso les signes de la manipulation. Tellement to mona ki na mbwa kota imakambo ngo mama diva zo manipuler mbwa. Siko yo saka mbwa to zalaka mutu. À vous, ma question maman diva ba réponse na biso. Ok, ma question ya maman diva, ma réponse ya maman Nelly na maman Karine. Bien aimé dans les seigneurs, c'est vrai. Omona kimbwa, omona ende na zorobenda mbwa na singa. Mbwa zo lingate mais tellement na zo manipuler na bandi ko benda ye na makasi. Alors na kanisi ezalaki eloko moko pona ko lakisa keza ba to ebele ba benda ka bango ndengwana. Mais na lingi na yeba ba mama nanga manipulation eza nini? Coach Nene, manipulation eza eloko nini? Manipulation to kende nango na eloko moko ya simple définition moko ya simple o mutu nyonso aipo mutu nyonso na mokili aibi mwa manipulation soki elakisi nini donc okende nango kana ndenge ya simple to yoka na ndenge ya simple manipulation ezali kaka komema idée na yo na kati ya mutu mususu kolinga mutu asala oyo yo lingi eno oye moko akokanisa asala donc ozomema mutu na nzela na yo ozopesa chance te ke asala oyo ye motema elingi c'est ça la manipulation. Donc demwa na ngana za ina besoin okima na mona kinengo zo bende na singa wana forcer ye forcer na gangi kairo yaka to kende na makambo ya yebite vraiment ko tele mise ko tisie na media est-ce que ndimaki ko ya na media mkolongo maman manipulation. Alors maman Karine, définition ya manipulation pour na yezani. La stratège Karine Mwana Bitinda Nzambe ayeko yebisa biso manipulation ezali na anglais lokwa baloba muto bazako use ye. Ba mama bele ba yebi anglais. Nazo kende mama nga naza pe muto anglais te. Bazako use yo babiso mwa no yebi yango sakana na ngokaka to na anglais. Eza lokola muto bazo use ye na français eza lokola muto bazako manie ye. Na lingala eza lokola mutu moko o bazako tindika ye na likambu o ya yebi to yebi na yete me lokola mutu moko aza likolo na supérieur azako tindika ye to kende na ndenge balobi nature et enseigner biso yo za na télécommande na yo ndenge nga na simbi pona tala na département de la femme et sengeli na zappé pe na utiliser télécommande pona na Fura TV il faut na utiliser télécommande donc ba to ebele baza lokola ba télécommande baza ko tindike kaka ye na ignorance wana pazo kendi. C'est-à-dire muto bazo manipuler aza télécommande ozaka télécommande nde oye bango lelo na poko lelo bande ko ba bolingo la stratégie alobi ke mutu oyo ba manipula kazala nende télécommande c'est-à-dire so balobi ke na gauche akei na ye ke na droite akei na ye do asala na lilo ba ko caméléon spirituel et à matata on continue lié bisa na mama nanga eloko ni nango etindaka bato ba manipuler bato mususu eza makambo ebele parce que manipulation eza na banini ebele omoni eza mususu manipulation émotionnelle ezali manipulation donc manipulation eza na banini moko basigne ebele na makambo ebele na kati eloko ekotinda mutu amanipuler mutu eza makambo ebele bato mususu balinga amanipuler mutu eza te ke ye moko mutu alingi amanipuler mutu te c'est parce que il a été manipulé aussi quelque part dans son enfance ou bien mutu mususu amona ndeni na zokola ba parents na ye soit maman azo manipuler papa soit papa azo manipuler maman alors mutu wana akola na baide wana aza na boundary na vie na ete aza na ba limite na vie na ete donc pour na ye pour à recevoir quelque chose il faut manipuler mutu wana donc azo akoli nango azo continuer nango pe na vie donc azo sala ngo il y a des gens qui le font inconsciemment donc pour na ye alingi makambo sala selon ye donc inconsciemment alingi ya sala malukola ye mais ça ba tumususu azo sala yango ayebi c'est parce que balbenga ngo azo se sentir net inférieur à partir ya mutu wana ou bien azo mona makambo susu na kati ya mutu wana eleki ya ye alors alingi a manipuler mutu wana po mutu wana se sentaka inférieur na ye donc manipulation eza na banini ebele eza na ba donc eza makambo ebele na kati bato mususu eza background na ye kokola na ye bato mususu ezali mind na ye aza venimeux
Wow. Donc alingi kaka ko tia moninga na niveau moko ya se ya likolo. Wow. Mususu azosala ngo inconsciemment. Oui, mais que na sepe ne loko nyati ma Karine parce que anyati loko moko eza bien. C'est-à-dire ozo se sentir inférieur na mutu. Ce que ozo lukane ti osala neti olekeli mayele. Ozo comprendre. Natanga quelque part balobi ki ba manipulatrice. Ba maman boyebi ki bazala ndeni. C'est-à-dire na ndenga ba jazo kanisa zo sakanisa yo, azo betelo lisolo moko, azo lobelo makamwa makasi na ndenga ba je. Po yo siko yo zo yeba te ke za manipulation. C'est-à-dire atali atayo bo alobi mukuse nzokande aza kofinga azo finga yo déjà que oza tolo munene donc ami lobi na ye déjà mais ce que ya profiter nango na nenga ba c'est une manipulatrice muto abongo aza manipulatrice azingi kaka abenda yo potata ngo ayebi soke yo pe tolo yo ozala pe la tolo munene donc na mutu na mbala moko bi donc tolo nanga eza munene eza ndenge ni fallait zalate donc a pull you down akitisi yo déjà po ye sikoyo amatela yo ma Karine lo ngo etindaka bato ba manipuler baninga bon eloko oyo ekoki kotinda ndeko ozolanda nga ndenge yo manipulaka bato ezaka mosusu eza complexe d'infériorité. Voilà. Mutu moko aza na complexe na donc aza na msir na ye moko te. Voilà. Siko tangu ke conscience na ye moko zosala ke naza assure te. Abandi siko ko localiser ndeti bato pe baza na kati ya ignorance. Donc aza mutu moko oyo aza mutu azo manipuler bato aza kwa mutu a dominer ka bato. Donc mutu moko aza na linga aza ka likolo ayebi te ke grâce eza pa coach nene ke nga pe fona saisir ango. Quand maman Diva Bilonda pas na grâce moko boy il faut nga pe na zwango ndeko tel azolanda bijou kasa kokoza na eloko na ye mais ce que le quoi mutu na zaka un esprit ya domination amonaka o baninga ba osaleza mabe ye ka ndeto lati pe ba orange na ba blé boy ye akoki pe ko betsa manango libaku batu ba domina batu baza l'esprit moko baza faible na kati na bango nde bayaka siko ko dominer batu donc mutu a manipulaka aza mutu yo mutu azo manipuler batu aza na esprit moko nde ta vocation nde ti ya domination comme je peux dire. Mais comment mutu coach nene mutu akondi mapeke ba mvuka epona na sepeli na mo o mama lobi ba ndeko bo olanda sopi boza na ba question bo tinda sopi boza na mituna bo tinda sopi bo na commentaire bo tia bo partager pe vidéo pour ba signaler baninga ke makama manipulation et c'est bandi parce que bato ebele bazali baza na ignorance bazo benda ka bango lokola baza na yo benda elobi voilà ezaki inspiration bato ebele baza bambwa bazo benda bambwa sikoyo nzamba sala ye mutu yo to yebise ke ozala ambwa te oza mutu o nzamba créer na image kaka nyama nde ba manipula nyama za na ye na sagesse te aza na intelligence te ye so balobi na ye ntaba bapesi ye boye toke boye buba ndo bana manipuler lobby akoyo biso te ke maman laisse moi parce que ça diana singa la kilo donc il y a beaucoup de gens bazo manipuler pona eloko moko boye ke il faut bomaka chez et yambo elkin poanya zo sala business ali babani ko manipuler batu soka tie biloko na ba kabelo na basuki bino botiaka ba faux compte Facebook mutu moko sala réseaux sociaux moko pona ko inciter batu donc ba manipuler ye ole mi bimisa identité na ye ezate ya sali faux compte on a po afinga kana e batu donc o manipuler poso za mutu oza penza mutu oyo azana bwanya o linga osa faux quantité il faut finga na continue normal. Est-ce que coach nene to ko ba peke mutu ba manipulera lo kwa mona bitinda te bangonyo sauté bon ezana batu mususu bazo manipuler parce que dans l'ignorance donc mutu aza dans l'ignorance mutu azo manipuler azo mona lo kwa mona bitinda mais mutu bazo manipuler azo yebate moni donc pona ya azomona kaka no camarade na ngai tozalaka naye ayebisaka ngai parce que souvent manipulateur ou manipulatrice a utilisé ka babiloko moko oyo ta mususu ezaka faiblesse pa na yo omoni donc ezana eloko moko ta mususu amoni yango ezaka faiblesse pa na yo donc abando utiliser eloko wana wala kiso que tu ne peux rien sans elle omoni siko yo pe na mutu na yo ba mutu ba manipuler ye soki aza makasi te pona ya monika ke asungaka ngai donc ezoleka ndenge ke asungaka ngai ok azosunga yo te au contraire azo manipuler ya mama sorry ekomata na zui coach nene maloba parce que lobi na batu bakoma to moni ndeko na biso kabibi banungu depuis Kinshasa na bandal alobi manipulation ekoki pe kozala pona motema mabe kaka ekoti pe kozala pona ko nuire mutu
ou bien ezape complexe d'infériorité. Merci Voilà. maman Kabibi Merci Banou. beaucoup. Tolingi ba commentaire Yes. à Bwebande ko commenter parce que eloko tozomona wata na l'église hein. Oh, wana ko C'est-à-dire ozomona mutu mo aza na projet na ye moko ko yo sota kende ko bimisa église. Mais abandi déjà. Yeah, maman Zana qui tenait téléphone. Manipulation. Voilà. Pourquoi tu manipules les gens? Oui. Et puis pourquoi yo bazo manipuler yo? Tu es pour te longo la ba maman. Pour tous les fans de l'eau ba maman. Bon on entend tout vandi. On ne peut pas parler des papas. Pour biso ba maman de tous ba aide semblable. Biso ba maman tous ba porteuse de bonheur. Maman soka telemi makambo simba. Mais maman ba manipuler makambo simba ndenge nini. C'est ça. Au moins ni dans quatre église. Yes. Muto yo manipula batu to zo baby sabatu ya za ndeni omoni deti yo za présidente ba mama ozui idée que to za na convention na mois de juillet to sengeli to lata ba maputa to chaboye opesi idée parce que leader azala moko yende mutazo guider batu na voix moko ya bien leader azala dete leader azala moko pe ki leader pona yebiso ndeko babota mana o ah yes siko mona tango yo pesi communiquer wana ke convention mutu aza na se pona ko détruire pona Jean 10 maman oyo aza maman moko destructive ndenge toteyaki akoya bandi koyebisa bato ya pesi ayepe pana maman diva nga na contribuer asombi pe liputa na ye akoti pe na vision na yo mais comme aza na semence ya ko détruire abandi ko na bato na ba phone abandi ko manipuler maman diva ngo penza nsambe mutu mutalobelelaki ye to ye moko mutazu ainsi nzamba lobelaka mutu moko nzoka nde ya sombaki basaka na double face contre nene azo détruire allez abandi ko manipuler groupe mususu boye entre temps ye pas no la qui ça a déjà bien yango suka bandi ko détruire batu mususu muto pa loko azazo bande ba manipula yo wana mona te bayela koka ba message tala maman Karine wana tala coach nene wana osomona te a peuple toujours wana lekisi ya vanda raté muto eto kufela mobali kabwe metanga ya pa na abandi ko sekise ya gera félicitations makambozo sala menacé ana groupe moko a manipuler batu c'est-à-dire ba manipulatrice ba lukaka nde batu po baza na siba ba o bazo manipuler c'est-à-dire asa mateli bango c'est-à-dire ba sali moi cercle moko tout autour na ye entre tazobo mabaninga la manipulatrice souvent ma manipulatrice balingaka bazalaka bato moko alingi kozala partout. Yes. Donc alingi kozala bien na mutu nyonso parce que normalement mutu okozala bien na bato nyonso te na mutu. Jamais maman ta Jésus. Na ça la question awa ngana zotala yes comme de komata bino. Manipulatrice kangaye question wana. Manipulatrice akolinga azala partout. Azala gentil et sika nyonso. Parce que tango azali bongo azokende sika nyonso, azopesa gentillesse na place nyonso, azo recevoir place nyonso, azo manipuler place nyonso. Donc bino nyonso ceux qui boza makasi te bokoza la groupe de 10, azo manipuler bino nyonso 10. Donc bozo vivre bien na batu nyonso bino entre bino boza bino 10 bokangami liboke ye azali partout. Donc ye azali partout. Donc balinga kozala donc ezana esprit moko ya gérance. Voilà. Parce que azolinga gérer banini pour l'équipe na boye à contrôler mais alingi bino bozala mwa groupe amuke à contrôler bino ala ke côté muso à contrôler pe kuna donc eza lokola mutu moko alingi ko take over. Wow. Yeah. Alingi ko take over expliquer pour polo donc alingi ko diriger batu nyonso. Wow. Azala supérieur na batu nyonso. Et puis manipulatrice. Et en plus ce qui est grave, souvent les manipulatrices bazaka bien te na mutu. Parce que la majorité des manipulatrices ont un conscient background ne bo mwana na ye akola mabe bazana ba bizaye souvent ba bizaye siko ba douleur wana ya ba alléluia akomi na niveau moko alingi amata siko likola batu nyonso parce qu'on m'avait fait ceci on m'avait fait cela on m'avait fait ceci on m'avait fait cela na minute yo na linga suko zo oyoka mutu na linga suko zo any nonsense from anybody na linga suko zo buzoba ya mutu moko te donc parce qu'elle a été abusée dans l'enfance. Elle a été maltraitée dans l'enfance. Donc, comme à un niveau, si on va dire sentir que non, il faut qu'elle s'impose. Donc, qu'on s'impose, on a s'imposer. On s'imposer dans Mikolo Babiza yote. On s'imposer dans Baninga na yo. On s'imposer dans Batumso baza faible d'esprit. Ce qui n'est pas bon. Oui. Ma Karine. Maman Diva. Vraiment makambo esalanga pasi. Amen. Pona mona kabasi mususu. Bazo manipuler na bana bango. Bayi na tata. Bayi na ba koko.
N'est-ce pas comprendre? C'est-à-dire yo ne oza bana wana. O manipuler bana po balinga bande ko papa rafté. Comment expliquer? Ba yina pa raf. Yeah, parce que Bible dit mon peuple périt. N'est quand maman était sabi ce sang bas semence n'enge papa Raphaël na salué na émission autorité ko yamba parler biso innocence dans l'ignorance. Muto musu ça innocent ou innocente. Ayebi na eloko mo côté. Aye na ndet ko kuta na département de la femme aye na église à mission sika. A quoi il suko pas ba manipulatrice. Batu oyo baza ba Jézabel. Ba Jean ya destruction. Abandi suko ko yebisa ye mutu na mutu moni kutu nenge zaboyi. Otuni question bana question ezaki ke bana mususu baza manipuler na ba parents ye bazali mama ngana kamba ba mama mususu ba gida bana na bango ba manipuler bana na bango ba bala mibali ngle mususu pona mbongo abali sa mwana na ye libala moko involontaire balela ka baze bela me bazo teya bazo yemba bazo lela na ba mabala mama pesa ye surtout mingi limisanga bino batu ya baluba nde boza pe na makamwana makasi nazo kene na bikolo maman yo ba força te pona te aujourd'hui Dieu fait sa grâce à qui il veut bimu yaka moko afingi sa ba yaka nyonso na bandundu pe tozali mais na balubo yo kaka mwana ya tel mwana mama boy na bandundu pe toza to benga oki tuile donc ba manipula batu ba pesa mobali moko oyo ye ayeba te oya linga te pona nini loi établie na bango ba yansi ya bambunda ndeti na zamu ta bandundu ale ba manipula mwana ke yo il faut bimana noko na yo siko mwana wana il faut bima loi eza bongo biso bana kati il faut bala siko mwana na pas na ignorance bazana bango na nzambe te aza innocent akoti kaka na se ya kuchingu ke baloba bongo nde akomi ko manipuler siko mama mususu azana kata ndako boye abali aboti bana na ye akoma ko utiliser bana deti marchandise akoma ko manipuler bo monto ana poto na poto mutu il faut sala aza sous autorité likwa bana ta komi ko manipuler bana na kindumba yes mama ko ndimatika na ena mwana na ye po mwana na ye ake kosi mobile ake Chine ko sa business mais mwana ke libala mama yebi na ye mwana za na ba boyfriend mais mama koza mbongo akomi ko utiliser bana na ye yango monisko bana ba yebi ke mama utiliser bango suka via bana na o mona bana mo ba impoli bana mo ba baby sa ba via batu bana mo ba banga batu te mais pona ni baby ke mama na bango a manipuler bango donc mama bango za un esprit à domination siko amema bana na ye na ndenge ya mabe bana pe lokwa baza ba innocent ba innocente baza ko vivre na vie moko ya ignorance parce que mama zo manipuler bana mobali ongala lingi ete te il faut linga mobali moko za na mbongo abani ko tala siko mobali wana ndenge couple ya mwana mama diva ba vivre na mobali na ye atali ya mwana na ye libali zo simba bien te a manipuler mwana yo moni batebe ba bo mama bale ya bana baninga koza ba parents bandeko ebele bana ebele bazali manipuler et pas ya ba parents ndenge na lobi okomona ou soit moi sina mobali bozwa problème po nga na loba souvent bitumba ya papa na mama etali bana te bana ezali kaka papa na bango ou bien mama na bango yo mama otikala na mwana ou bien okabona na papa ezati kwanda ko manipuler bana lo bake boninga tata na bino wana te azama be azabo eza manipulation ou bien esika mususu komona ke non voilà mobali mutu atikala na bana obandi ko manipuler ko tia biloko na mito bana ke non voilà mama na bino azama be pona nini po balinga yo ba pesa wa bolingo nyonso coach nene oui maman na bi ko lobaka très bien merci très bien merci bo yebisanga nanu bana oyo ba parents bazo manipuler wana que non ata to kaboy na papa na oyo ina papa na yo tout ça bana na fitir parce que yo lobela traumatisme yebisanga na fitir ya bana on parce que maman na peut-être osala makambo na pona kanda ya papa bo yebisanga nanu bana na fitir conséquences na bango ezani. Oui, makambo ebele to salaka mona yango wana te omoni tuzoloba makabatu manipulation mwana oyo auti na famille moko ya manipulation akoyeba te ke non nazo vivre ba parents bakoyeba te ke non oyo tozo sala wa mwana zo beba akoyeba ngote eza ndenge moko na ndenge ya mama oyo azoko sala makambo na azoko manipuler bana contre soit maman na bango soit papa na bango azoyeba te ke ndenge na sala makambo na zo bebisa bana ko trauma ikoya après omoni oyo azomona peut-être akoboya ko loba peut-être akoboya ko s'exprimer ou bien de fois na msomo na lobi mama bikanga munoko ye kutu muyi mutwana kutu akipaka yote boye na boye mais lien ya makila ezali omoni lien ya makila ezali il y a des limites omoni mais problème ezali
ndenge kana lobaki liboso mama wana oyo azo manipuler bana esprit na ye eza ndenge nini donc pour mama oyo azo manipuler bana aza quelque part na problème et c'est le problème que nous les Africains des fois nous ignorons to ignoraka ba problème na biso parce que eza na muto abenga kinga pona ko insister que non vraiment manipulation maman ne beta penza c'est manipulation ya bana parce que nos enfants sont trop manipulés eza na makamsusu tozo ko imposer bango eza normalité mais c'est parce que culture na biso imposer biso mongo ozolinga pe imposer ngona bana na yo toi-même tu as été manipulé par tes parents donc tu veux aussi continuer à manipuler tes enfants mais il y a aussi des parents qui manipulent leurs enfants eza kututé que oh parce que ça là qui manipule non c'est parce que seulement azana mind moko ya bienté azana makanisi moko ya bienté donc makanisi na ye eza ya bienté azo mimona ye liboso ya mwana tokozwa exemple moni bana belé bazo se plaindre na makambo bozo ko imposer bango parce que biso ba imposer biso ba classe ko sala biologie ko sala boye mais awa boye au lieu OK ona oyebi ke makambo wana ezali abus eza manipulation nos parents nous ont manipulé manipulation on est outil de culture culture na biso ezaki na manipulation wana siko yo polingi yo ya awa boye mokili pe zo changer makambo zo kende o manipuler mwana o pese o yebise atanga makambo yo lingi eza normal eza pe manipulation nous le faisons sans le savoir tu vois dans nos maisons il y a beaucoup de trucs de manipulation tozo salango sans le savoir bona mususu omona botinde na université ba parents surtout eloko wana salanga pasi mingi parce qu'il y a 2 enfants qui m'ont déjà parlé de cette histoire otindi moi à l'université après eu bourse na soit utilisant mon en tant que maman une mère un père wana tu connais niveau wana o mona pe mwana kotanga malonga yate o mona pe ba e classe en azimbongo bourse ya mwana ya asali dango makamsusu batongi ba voyager baki osala dango mbongo na Chine mama Karina kena ngona Chine mama makambo yo kotiza mapambola yo nazo soyeba bana bazolo belango bakoyem sabino peut-être yango te parce que vous les manipulez à la maison moya bisa ta parole les azati moni bokotinda ya ko ça peut-être première année ko ça même pas année atiki na blessure azana blessure azana trauma azana nyonso moni donc ezana bobebi c'est pas venir na et puis boyebi c'est fanda na ndako kokeli banda te fanda wa pour économiser mbo zo ba ndembo na yo c'est un projet pour que non Chine ma Karine yo boyena bana na ebisio mama Diva partagez la vidéo s'il vous plaît partagez la vidéo pour maman moko abika mwana moko abika ba mama toza ba manipulatrice moko ya mabe mama moko za na domination olinga mwana oyo moko botite siko bana baninga olinga bango ndenge nini quand nzamba pambola yo parce que biso tozwa ki coup de fil wana na papa mwana zo lela mama zo manipuler mwana na ye akozwa mbonga mwana kaka ndenge kocha lobby ye kuto akende nango shinte ya kende nango ba besoin na personnel akosomba babiloko donc mama yo moko oyiba na mwana na yo siko moyibi ya mwana siko ya mobali yango zo mona ebele ya ba divorce on pezo ya cause ba manipulation toke na bible na mona pe mwasi o Sarah to mona kaka to lande basi musu pe na bible ba koma po bible pe muta komango mais nyonso ina ya mabena ya ona to ba koma siko ba talisa biso mingi ba partir bien ndeki histoire à Sarah a manipulé qui mobali na ye Abraham ko akende kotinda mobali ne abimana Agar tala siko suka nango oyo mama ozawana o mona ke makambo simbite otina même mwana na yo ake kolinga mobali ya yaya na ye alobi mbongo zonga na famille bon maman moko te ma pasteur Noemi sorry maman alobi ke manipulation banda nango depuis Eden e banda na Eden kasi mwasi a domina mobali a manipuler kasi cause nango babengana bango nzamba limbisa bango bon bazonga suna jardin d'Eden kasi ko manipuler yango tozo vivre manipulation ozo manipuler mobali mwasi oza porteuse de bonheur mais quel genre de femme que nous sommes combat ka na kati église ko ka département Tabita département Ilunga bango na bango baloba na te mais soit biso na kati ba retraite ko nzamba ngo osala ndenge nini
nano esika ya bana on a tozongela tozosonga likambo Très bana important. parce que bana nde baza Très bafutur important. na biso Yes. bana nde baza basauveur parce que bible ezokotalisa biso bana baza babénédiction Yes. alors yo mama quel genre de femme oyo oza tozotelema te mpo tomimona tozotelema mpo tosauve nous sommes sauvés pour sauver yango wana nzambe soki atie grâce likolo ya motu ngai naza invité nayebi te pourquoi saint esprit a touché mama présidente Diva Bilonda mpo abenga biso toloba cela veut dire nzambe ayebi alors mama saisir opportunité Yes, toza na juillet chiffre 7 eza perfection Yes. alors linga operfectionne babenda kolokola mbwa te Mbwa te. mama coach nene asala mosala ya bato ya mitu ya bamindi apesaka coachaka bato coach Yes. international sikoyo nde yango azoyebisa biso ke bamama ebele mpo azwaka te ya kosola na bana mama Yes. bana baza kolela Yes. mama azoponela mwana mobali Pourquoi? On est en manipulation. kasi mama oyo aza envie na mbongo mama aza lokoso aza na soif ya mbongo C'est on est en vraie manipulation. Bandeko. Botika na Makambo. to nyate siko. nyata mama Parce que tant yo o forcer moi na kende libala. Yo mtoke ko vivre na place à moi na temps. Jamais yo mtoko vivre moi na mtoko vivre wana vie na ye mobimba. vi ya mwana Alors boyebi te ke bana ebele bazolela na kati na bandako na bango. Pourquoi? Parce que yo mama olingaki ke mwana bala mobali oyo selon yo. Parce que tant yo balaki papa Ndete bapesaka ye papa. nayebi te soki yo mpe batindikaki yo. Soki yo batindikaki osepela no na papa wana gloire à Dieu. Mais soki osepelaki ke yo moko miponelaki pourquoi yo koki etindika mwana wana eza bolingo te eza bolingo te moke te milinga linga mpe moninga ndenge nzambe alobi ke linga ndeko na yo ndenge omilingi yo moko. Alors mutu alingi mwana ye nga nakanisi te akoki koimpose akende kobala n'importe qui nga naloba nga abi nga so baforsa nga libala mais lelo na divorce nga nakende Yes. c'est-à-dire mobali so aselingaka mabe nakei baza basebele oui tellement nalingaki mobali na nga ekolobela nge eloko te mama ozomona makambo ya manipulation oyo tolela kaka mingi tooleka kaka eloko nini bamama balingaka eloko nini batata balingaka eloko balingaka biloko mwasi soki aza na esprit ya domination kati na ye ayebango te aza porteuse de bonheur bible dit la femme soyez soumise et le mari est le chef sikoyo mwasi na surtout na bapoto na biso oyo nayebi te na afrique tozoparle mpo toza na babylone awa nde babylone bisika nyonso to ezali makambo eza mwasi aza kodomine mobali akomi komanipule mobali omona mobali lelo akomi impuissant ya bio ba problème yo nde mama o manipule papa mabe yes koto no koko pesa ngo koti ya nyata penza po yene mutaza makambo manipulation to komisa mibali merci beaucoup na Kabibi donc Kabibi banungu depuis Kinshasa voilà apesi coach Mbote alors Déborah maman Déborah que Dieu te bénisse sœur bah combo peut compliqué na Facebook hein maman Naomi maman passer Naomi va partager ma bête et la partager alors église la sémence réconciliation bon partager vidéo parce que bon sauver mutumoko coach lobaki nini na manipulation peut ça maladie pona makambo mama Karine alobi sur la manipulation ya mwana mobali oyebi mobali aza na façon na ye mwasi aza na façon na ye scientifiquement bakoyebisa bino ke cerveau ya mwasi na mobali ezaka ndenge moko te cerveau ya mwasi kote nyonso mibale eza ndenge moko cerveau ya mobali kote moko eza monene kote moko eza mokie donc eza na baimpact ebele na bomo ya mobali souvent omoni tozoloba mpe tozosambela bamama tozosambela nini tout ça mais regarde un peu ntango otalaka même environnement na ntango otala même bato tout autour quand tu regardes un homme qui est manipulé par sa femme omonaka mobali na komaka ndenge okomona mbala na komi lokola slow akomi lokola biloba loba kutobe akomi lokola makambo nyonso ezo ya na retard nyonso wana eza mpona nini tellement que mwasi adomina ye amitika sikoyo fonctionnement na ye eza susu normal te mobali akomi slow mobali akomi koraisonner akomi mawa et c'est comme maman Karine a dit et wana ekopenda makambo ebele physiquement pe aza slow après un jour on se plaindre que non akoma impuissant akoma boni tout ça l'homme travaille avec sa tête tout ce qui est dans l'homme travaille avec la tête donc eza problème moko oyo toza ba mama toko sungana pe nango tosungana makasi ça ne sert à rien balobi son ezate tozela muke
Est-ce que c'est vrai son ezate bandeko? Bosala biso signe soki son eza botie like soki eza te bokomi mais awa mais tozomona c'est bon. tozomona c'est bon. Est-ce que bosoyoka biso Maman Nadia Jemba le Tilanda depuis Congo Bolanda? Non non mais bateau batie na sima batie que non c'est bon. OK. C'est bon, c'est bon. Babi son ezali bien, c'est maman Cécile. Ah OK. Abiso eza bien. Oui, merci beaucoup maman Chantal Lalou alobi non, maman Carmel Mbale depuis à détruire de lobby eza bien. OK. Bandeko yo baso eza très bien. Papa si le tchetch a lobby eza très bien. Merci. On kota la bafon na bino des fois et ça. Come on. Merci beaucoup maman Déborah d'avoir partagé. Que Dieu te bénisse. Maman Déborah c'est que la servante de Dieu, maman Céline depuis l'Allemagne, la femme à mission, maman Chantal, partagez l'émission. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Yana Sing kola pambola bino, vous partagez parce que basi ebele baza manipulé, ba miye barate. Oui, mais que ba cadeau musu faisait à rezoiter. Ah ben oui, c'est pourquoi on dit qu'il y a les cadeaux empoisonnés. Pourquoi maman? Pourquoi le big ba eza ba cadeau empoisonné? Pourquoi? Cadeau nyo c'est ça cadeau té parce que même cadeau empoisonné, ou ta ka ndenge cadeau, et ko yaka na ndenge cadeau mais ça cadeau té ça empoison. Parce que il pour détruire yo. Ba manipulatrice ba utiliser ba cadeau hein. Parce que a ko utiliser eloko nyo so ko attirer mutu ou alinga manipuler. Wow. Yeah. Parce que ayebi déjà, ayebi yo. Une manipulatrice normalement, tu sais que les femmes sont trop intelligentes. Yeah. Nous les femmes nous sommes trop intelligentes. Et ceux qui maillent les qui n'andenga mabe qui n'aka n'andenga mabe. Donc moi si c'est pourquoi on dit que non moi si balobaka même na bokoko que non ndoki moi ça sera matata mingi. Parce que moi si akenaka na extrême. Yes. So kazala malamu neko za na extrême. So kazala mabe malebe na yeke na extrême. C'est ça une femme. Voilà. Donc so kazo sala bolamu akosala bolamu na mutema moko na makambo na nyonso tu. Apesi mutema na makambo tu. Mais so kazo linga sala mabe akosala mabe deep na ndenga mabe. Omoni. Siko une manipulatrice alingi ko perdre mutu wana te. Voilà. Omoni. Mutu mutema mabe alingi ko bomani tout ça ko linga ka écarter yo. Mutu na vie normale soka moni makambo zanga tina akoli écarter yo. Mais une manipulatrice alingi a manipuler yo. Alingi a sala yo selon ye. Alingi yo vivre selon ye. Donc akosala nina akosala ala kisayo deux fois que non yenda idaka yo, yenda sungaka yo, mais en même temps azoko pesa selon ye. Eza mabete ko sunga mutu. Ko sunga mutu soki aza na problème eza mabete. Nous sommes appelés à aider, nous sommes appelés à aimer les autres. Mais soki okomi na idée oyo osala mutu selon yo wana eza mabete. Dette morale. Évidemment manipulatrice après ça mutu makambu. Parce qu'un jour, une personne qui se tient debout, oya la muki, a comme la makamyo c'est normal, tout le monde a un coaching, au monde a muto a qui manipuler, muto basé comme main en zela moko boy. Tant bon formé, bon encadré, a zongi mutu. Abia donc mutu kinga na za osala ngabo des manipulations, o za osala ngabo des normal te. Mbala moko a sali ba boundary, donc a sali ba limite na vie na e. Mutu oya za ko manipuler mutu, akoya ko rappeler mutu na yokutu na 2000 na tikela laka na bana ndeni nokosa la boido azako sala lo makambu pour un jour te nyongo azako sala nyongo donc azo sala makambu keno lokwa na sala la boy ezalo kwa nyongo fo futa wow soka abebiso likam keno omoni ndenge eza bona moni pesa nga mbongo na tinda bo bibise na za na mbongo te uzanga mbongo te ndeni pona nini po tout le temps tanga azako senga mbongo pesa kai si ko lelo moni keza manipulation boy asiliki boni boy ko nga na songa pe mingi na vite. C'est une manipulatrice. Mais manipulation eza mabe tozo insister ezali mabe. Ezala na côté à moi sina mobali, ezala na côté à ba parents na bana, ezala na ndenga ba camarades, ezala na ndenga ba pasteur na kata ba église, ezala na ba kambi, ezala partout manipulation ezala mabe. Mais maman Nelly, maman Karine, la stratège, maman Olobaka très bien. Nazo bendango parce que Olobaka très bien. Merci. Alors maman Karine. Maman. Balobi ke yana ba yaya mususu pe netinga bona na leki nanga. Leki nanga bala, ana libala na ye. Mais ngana yo rocha ba ordre kuna. Et la manipulation te? Eza manipulation makasi. Eza manipulation parce que yo moko zana na kati ya libala na yo, mais omo na ba défaut o eza na kati ya libala no te, mais yo zo na kati ya ndaku ya leki na yo, obandi ko manipuler te ko saka mobali te mobali soki afingi yo. Obato ba manipulaka
bayaka bayaka na elo moi bien te donc aza na esprit moko ya domination peut-être envie ya libala ya ndeko na ye yesu ko aye nango lokwa leki ne wana aza ndeko ne aza faible en esprit yesu ko aza kodomine abanda ko aka koguide na makambo mabe ke mobali so apesi mbongo il faut salaka boye mobali alobi boye il faut contredire moi c'est émancipation de la femme égalité yo po kenda ko sala ye pe il faut sala boye ye pe lokwa aza na ye na kati ya ignorance akamata pe abandi kolanda makambo muto azo manipuler ye po aza aveugle aomona te ka ndengo benda embwa ne pe ba manipuler ye eza vraiment tellement mabe coach yo lokola opesaka peut-être batu banini comment expliquer conseil moi si ya ndenge wana parce que azomiyeba te azomona ke ya nanga alingi ngai grand frère nanga alingi ngai mais azoyeba te ke bazomanipule mutu ndenge wana o bazomanipule ndenge nini akoki kobima na kati ya manipulation mutu oyo bazomanipule ye eza difficile po ayeba ke bazomanipule ye parce que mutu oyo oyo bazomanipule premièrement aza na manque ya bolingo ya ye moko yes. Moni muto ya milinga makasi muto ya miyebi makasi zaka difficile pour manipuler yes. Donc eloko ya liboso na kati ya mutu il faut zala na self love bolingo na yo bolingo ya yo moko soko milingo olinga te muto a diriger yo omoni na ndenga mabete okoyoka conseil ya batu okoyoka conseil ya mutu musuko to oko balancer yango avant le bano parce que muto aza manipuler eloko neso bakoyebisa ko lobaka oui parce que ye moko aza empty aza vide azoyoka ka oba pesi ye omoni siko donc mutu oyo aza bazo manipuler ye et c'est pourquoi on est une communauté non c'est pourquoi on est à l'église c'est pourquoi on est en famille donc mutu oyo zo remarquer que mutu bazo manipuler ye mais maman batu kaka o baza pembeni na ende bako sunga ye parce que ye moko aza déjà perdu et surtout parce que bato bazaka manipuler manipulatrice na manipuler mingi bazaka bato yo ba viva ba choc na bomwana to na passé omoni donc bato wana nde bazaka facile à manipuler na bato wana pende ba manipulaka bato omoni siko muto yo déjà ba manipula ye mingi na bomwana donc pona ye ayebaka koloba note parce que bato ebele ba biza bango na bomwana ayeba koloba note et là on se bomela ya koloba ka oui. Amen. Et là, on se peut balobi, hein, n'attend quelque part. Balobi, ba manipulatrice, oui, que ba na ba stratégie. Mais oui. C'est-à-dire, ceux qui à côté na vie na yo, akolinga ye ba vie na yo. Bien sûr. Onyati donc makasi. c'est-à-dire, une fois ça ye vie na yo, c'est lit. Yeah, bango bayaka bongo, bayaka na ba trafic d'influence. Voilà. Au mona mutu babi alingi manipuler batu nyonso. Donc au mona mutu ba aza manipuler, aza mutu moko aota manebe esprit mabe. Donc aza diane be esprit mabe kati na ye. Prenons exemple, au moins moi si moi on dit ka bengani mobile. A bengani mobile, tant yo zo comprendre que moi so aza manipulé par l'esprit parce que biso to lobela makambo nzambe. To so ko sauver mutu. Mais esprit mabe pe manipuler. Yeah, parce que mutu zo sa esprit mabe zo manipuler. Au moins mon esprit wane koti kati na e linga te azana mobile fenêtre mari de nuit. Azana na esprit. Siko mutu abongo yo kaka bengani mobile na e abani ko pousser ba raison moko kabarate aza impuissant nzotonné za boye parce que aza manipulé na ba esprit alors mutu abongo azo senga nde ba délier ye mutu abongo senga ayoka nde ba enseignement oyo pour à comprendre que ndenge moko azolanda biso ba makambo bolo ba peza ngala moni pe ba manipulanga Makarine vraiment anyati toi ba na nzambe tozali awa toyebi ete basi mususu zo sala makambo zo miyeba te nzoka nde manipuler na ba esprit mabe parce que na mitunaka Makarine elonga na cause problème na coach est-ce que ndenge na zu problème na coach ngai fona ko manipuler pour yoko comme ennemi à coach bon likamone coach aiti ko loba awa eza problème muto azo manipuler na oba o manipuler aza na kati ya Osée 4:6 bible mon peuple aza péri par faute de manque de connaissance mutu o sabima na vie moko moni neti to bota mi to iti na famille moko kuna pa na bino bazwazwa ka mibala batu ba finga batu mutu ana pa kola bongo ozo comprendre yeso ki aswani na coach allez ye pa ke pa baninga na mususa kwani ko manipuler batu na yende ti pa na poto pesa exemple na za to za bien biso la émission. Ce que problème peut-être ngana zwani et compréhension na coach. Et ça ya biso mi balé. Mais tali yote yo garder relation na ona ngai pe garder relation na ona coach. Mais ce que le quoi yo za na ignorance ça qui zengi.
oza zoba ndenge balobi essentiel bakomi ko manipuler au coach bandi ko yokoloba siko mabe na nge pa na yo akomi net ko manipuler siko net yo mama diva yo pe lokola déjà oza faible de l'esprit allez ba dominer yo parce que muto a manipuler ba deux tolobi aza muto aza na domination ya mabe. Allez, on va au sala suko yo po obadi ko kote compréhension na ngai. Nalina nyata sete sika wana parce que to moni yango mingi na ba camarades na kati ya l'église yo zui likambo na maadiva. Eza likambo entre bino mibale. C'est ça. Comment yo na manipulation no komo ke nozo betela batu nyonso masolo po batu tu wana bayina. Yo soko ta likambo ya mutu parce que mutu wana sona kina makarine yeba ke ba mutu wana eko ebiso azoko manipuler yo. Alors na poko na lelo Saint-Esprit ayeko ebisa yo ke bima na kati ya manipulation. Alléluia. Parce que mi yebite. Comment expliquer yo zwani problème na mutu wana te mbala moko ka boye okangisi ennemi okomi na kanda pourquoi parce que tel ou bien pire ngai asa quel pire toza ba nzamba alléluia pire muninga malamba lobi eza Yesu moi si ozana motema malamu neti ngala nzabo so na zu problème na makarine entourage na ngana kolinga kutu teke ba ina makarine mais baza manipuler na sens te mais ba manipuler baza manipuler okomona ka boya mitiki parce que maman nene coach ayeko yebisanga ngape na yini mususu comme ba manipuler ko akoki ko pesa même ndeti na moment o ba koko pesa même 1000 livres pour ka tilanga poison musu bakoki pe ko pesa mbongo ndeti vi mikolo comme na réseaux sociaux ba mutu moko ba manipuler kaka banda ofinga ngai donc atali kaka poni maman Karine na bakisa émission na Fura TV ya ko mususu na département bakanga mina coach pona nini siko biso batoto an esprit oyo zo comprendre que oza un esprit ya nzambe kati na yo o comprendre mutu oyo aza mende nga benga ba mende coach ayebi na benga ba mende au monde na Congo akata courant kata connexion sengi na mutu te donc manipuler pays mobimba pour akati Congo batebele baza ba mende que na sepela na titi da David na Bible David tangu Yesu abenge que l'homme selon mon cœur eza na tina obi Saoul ennemi ya David azoluka boma David na bandenge nyonso mais Bible lobi tangu Saoul akufi mutu moko aye dadu mutu moko aye ko informer lobi webi ke ngam na bomeli yo Saoul parce que aye baki ke non Saoul aza ennemi ya David et pourtant il muta bomaki David a mis bomaye moko mais ye lobi ke tikana zwa grade wana peut-être retrouver grâce pour ba manipulateur na trouver grâce tikana kosa ba to lokuta keba na lokuta ba manipulatrice mutu wana ya boye ko annoncer David parce que ya kanisa ke David a osepela lokola Saoul akufi ayebisi alobi olobi nini yo muta bomi quand nenga yaki na sango na kufa na nini na epe ye pa kufa na epe alléluia mususu lisusu tangu nani ba bomi non ye kuta bomaki abomi mwana ya Saoul aye pa David akasi susu keza good news aye ko pesa Saoul ebisi bomi nani mwana ngana muto na nzambe malgré Saoul azaki ennemi na ye abi kaka nengo bomi wana yo pozo kokufa c'est-à-dire David alinga ite ke lokola ngana za ennemi na mutu wana yo pe koma ennemi non yo zala pe na construire zala pe na ko pesa kimia mama ba question so mata mingi na kangi liboko ndeko moko alobi kembo kubanza alobi balobi nini na bana oyo bazo manipuler ba parents keba na ina yebisa ye soki mwana komo manipuler ba parents mama luka délivrance wana mwana komi ndoki donc bana ba manipuler ba parents c'est vrai bana après si question soki tokomi kotya bana coach wana coach ni yango nena zongisa ye nde makamba bana bazo manipuler me batuni babi bana ope bazo manipuler ba parents wana eza makamba coach loi ya nature elobi ke mwana ko manipuler parent te moni soki mwana komi ko manipuler parent donc yo parent oza susu parent te pour parent jamais mwana ako manipuler parent soki mwana komi na opportunité wana komi manipuler parent donc il y a deux choses yo parent ozo jouer rôle dans en tant que parent te deuxièmement mwana wana aza na problème soit c'est un problème spirituel moni et puis parent oyo azo tika mwana na manipuler donc parent o aza chrétien mwana taza spirituel aza na misala mabe ako manipuler yo te parce que yo il faut lekela yo za parent yo mtomemie na moko mwana buki mama liboko
mwana buki mama liboko parce que mama azobitia na place ya mama Yes, te merci. mwana buki mama liboko parce que mwana wana aza na makambo susu beyond mwana wana il y a d'autres histoires. Yes. Peut-être moi n'a pas ça découvrir bolumbo maman dans le sens que ayebi mabe maman Bien ça sûr, yes. Yeah. Maman, Donc maman, maman za ça mama dit te encore. Yeah, Yes. mama za Maman mama te fait, azojouer maman role na ya copie. mama te Yes. donc yango wana faiblesse ya mama epesi mwana passage Accès po pour asala oyo abanda alingi kosala. kosala Ouais. nyonso. Pasteur Deborah lobi maman ya ndenge mwana kota kaka prière parce que eza normal. Yeah, prière na likola prière il faut senga aussi autorité spirituelle. Amen. Nde na prière Yeah, wana prière, yeah, parce qu'il y a beaucoup de sortes de prières. Au moins, on a lamentation, on a s'excuser. Ok, ça prière à s'excuser, t'es à lamentation, t'es sengane autorité spirituelle. Si comme ça, comme on peut moi, na comme manipuler mes parents, maman yo peut tala nini, soubasman na yo, tala base na yo, obimela wapi. Peut-être yo peut manipuler ki mes parents parce que babi on donne ce qu'on a. Tant que yo peut manipuler ka parents na yo na lokuta et yango yo ko bota pe bana o ka mwana beti tata zo bato lembi bano yo. Comment maman yo koko lemba bana o, comment papa koko lemba bana o, manipulation eza mabe ça la ba conséquence. Na oyo mama Sylvie alobi bana ya poto bazali kaka Bana lokola bana nyonso. Yeah. Voilà. parce que lelo tokoma kaka bana poto Te, bazali ezala te kaka bana Za ouais. mama moko aza vraiment ezali normal te bana ya poto baza Baza kaka kaka bana Yes. lokola bana bana nyonso. Yes. bandeko toke malembe malembe Oh, émission merci. eza kitoko mposo Makasi. tolandi bo tokosala ata 2h10 temps alors bato oyo baza manipule bandeko na nga lokola bamiyebi te nasi nasi napozaki baquestion Eroya mama toza wana po tosala ndenge nini parce que coach atouchaki eloko moko alobi ke biso toyebi ke baza manipule toyede bango mais souvent bato yango balingaka bayede bango te na koko répondre. loba mama Kasi totale na Bible coach. Lazare azaki camarade de Jésus, intime. Akufaki. Balobi il sent déjà 4 jours. Siko tango Jésus alobaki ke liwa na eza pona kotombola kombo ya nini ya Nzambe. Jésus tanga yaki ayebisi bat poni Jésus mbamona musika ganga ite Lazare bima alobi liboso ôte la pierre. Atinda e batu ba ôter la pierre. Tanga alobi Lazare sort. Lazare abimi. Siko poni Lazare akome komi kata basinga ye moko te. Atinda ki alobi délier. Voilà. Donc yo nengo zana ba manipula ko so senga mutu moko aya na aide po ba aider yo. Siko aide ngo nzamba tindi biso bana bitinda na ye. To ya ko yebisa yo ke esengeli olanda ba enseignement oyo ya solo ezate soyez béni bénédiction na manipulation ba koloba no kaka zo mbongo na kene na hotel na Chine. Soko za manipuler ata bénédiction landi yo. Bénédiction ezora muto aza manipulé atozwi visa otambolaka na manipulation omoni teke mbongo na okoma obima na bato batindika biso kuna na Chine oza manipulé na esprit mama oke na mbongo mais yo ozaka nanga kuna tomonaka makambo muto ake na mbongo na ye makomi kobima na bato balakisaka biso banzela somba awa donc aza esprit na ye eza déjà faible donc bamanipula oyo yango nazobanda o ntango ozoprier fenga Nzambe autorité spirituelle parce que Nzambe tanga kobanda fongolo bato esengeli bazala na po ba yebiso vérité selon Jean 8:32 Bible vous connaissez la vérité vous affranchira yango to elibino solo na efandelo ya ba mama vanda penza neto vandi boye omona ke ozaka manipuler na tiango mama avant alors o manipuler voilà wana mama Karine alobeli biso na ndenga molimo parce que mama Karine aza mama pasteur toza pe na coach azape atalaka na coach nene golden man voilà mama yo sikoyo bato wana ndenge nini tokobimisa bango na kati ya manipulation mama Karine alobi prière délivrance kolakisa mutu wana ke no oza na kati ya manipulation mais neti na kote na yo soko omoni ke mwasi oyo bazomanipule ndenge nini okosunga ye mpo abima na kati ya manipulation ya liboso na ngai naloba bato ebele ndenge na bandaki na début bazalaka manipulé facilement because à cause ya background na bango façon bakola omoni vie ya mutu ebandaka kaka lelo te okomi na poto lelo okomi na vie moko bokomi na boyede ebandaka awa te vie ya mutu ebandaka dès le début ntango obotami eza na makambo mosusu oyo mutu akovivre na vie na ye ntango azalaki na 2-3 ans ezo affecté bomoi na ye ti akokufa na 80 ans omoni donc eza na makambo ebele
il faut to landela kape origine ya makambo. Alléluia. Ya mona lobi eloko liboso mutu il faut omilinga yo moko. Yes. Soki omilingi makasi ye moko eko aider yo na makambo ebele po fongwa na vie. Amen. Moni. Eza na batu mususu ils sont manipulés, ils sont abusés parce que azalaka abusé na bomwana. Azalaka manipulé na bomwana. Ma sœur, si tu as été violée pendant ta jeunesse na yo. Soki ozalaki eza na ba viol mususu o ezali peut-être eza commis na ba ndaku na bino moko esika ozokona. Eza na ba mususu bazaki violer na ba papa na bango. Eza na batu mususu bazaki violer na ba beau-frère na bango. Eza na batu mususu bazaki violer bango peut-être na ba militaire. Eza na batu mususu bazaki violer peut-être na ba na quartier. Eza na batu mususu ba violer na inconnu. Omoni biloko wana eza esala ba impact ebele na bomo ya mutu. Et ko benda déjà moi eloko moko na kati na yo. Omoni. Soki oyebi yo moko ndo oyebi vina okoleka mutu nyonso. Oyebi passé na yo. Lelo komi mukolo. Ozonga pe vina ozo kende gauche droite. Zonga na passé na yo. Parce que même na coaching to bandela ka makambo esika bakuteli yo te. Bakozongisa ona base fondation. Passé ya mutu eza très important na bomo ya mutu. Yango nde sala ka avancement ya mutu. Tozo leka pembe na ba destiny na biso de fois à cause ya ba passé na biso. Alléluia. Okomi ko sambela lelo mama. Oyebi nzambe lelo. Balobi te okende confesser soki pa mutu soki ndeni te. Soki ozui call wana keno il faut kende pa mutu basunga yo ça va même ni yo moko bible oyo totangaka oyo kolinga kotangaka bible mingi te lukande o balobi search donc comment on dit ça non don't read your Bible but search your Bible donc kotanga bible mingi te mais méditer maniola méditer bible na yo soko méditer bible na yo okozwa makambo ebele na kati nango soki oza penza na kati ya bonzambe ya solo okozala même diriger esika oyo okozwa lisungi alors mutu en lui ce n'est pas aujourd'hui mutu en lui ezali passé na yo ndenge ezalaki ndenge lekelaki yango esalaka ba makambo ebele na vie obanda ko bouger gauche droite okoli lelo ozana bana po sunga bana na pe malamu passé na yo eza ko impacter pe bana très important alors soki oza mutu oyo parce que normalement mutu oyo bazo manipuler ezaka très compliqué pour ebaka bazo manipuler mais soki oza mutu penza oza na bonzambe vanda tala conscience na yo malamu tala bato zaka na bango pembeni tala ba camarades parce que des fois on est même manipulé par nos familles les membres de nos familles nous manipulent donc tala ya bande comme si baza na ba utiliser ka yo kaka soki likam ba bengi yaka pesa bo ba ya pesa kana eka bazo utiliser sans le savoir donc tout le monde sur cette terre peut utiliser gouvernement déjà manipuler biso tozo vivre oui maman to vivre déjà la pression gouvernement zo manipuler biso ndenge balinge sale mande yango sale balobi la ta masque o la tu masque balobi kangama na ndako pendant 2-3 semaines to kangami tozo déjà manipuler na biso oza sou manipuler na famille oza manipuler na ba camarades o manipuler partout maman Luka omiyeba, Luka omilinga, bimisa o eza na kati na o po évoluer parce que les gens qui sont manipulés souvent maman diva ba kenda musika te. Oui nini, ba tebele bande ko tozo ke déjà na reçu cette émission na biso za ke émission kitoko, na moni bande ko balobi tozonga lisusu, tozonga. Soki Fouras TV asisi misala na ye. En tout cas, et fan de la maman spéciale bandole kaka kawa. Et obligé ko to poni awa. Taka de ba mona biso na ba couleur. Na poni bino. Balobi awa maman diva, ndeko silo tchetcha lobi batu mingi ba koma ko regretter ba relation ndenge ebeba à cause ndenge ba manipula bango. Kasi toloba ki a tchetcha toloba ki on ke ba ki mende. Mende ne makam. Zande mwana so ba yebisi ke diva za. Kata courant. Kata yemo ko mona ki mabe pas diva te mbala moko. À cause matérielle, à cause à bien fait. Donc, c'est-à-dire, il faut vraiment to ndima manipulation te nayoki ma pasteur à lobby, coach à lobby, à PCP, il y a explication. Alors, nous avons que chité bien aimé dans le Seigneur. Na repé sabino exemple il y a Jonathan. Jonathan moninga malamu ya David. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, moninga wana balobi te papa na ya ki ko telemela ye. Ayebisi ekuto abike il faut ko boma David parce que tant yo zotika David na bon moyi yeba que nos places na yo pe ya ki mokonzi eza na risque. N'est pas vous comprendre parce que Saoul a comme na question qui ya ke ina na ko mokonzi ça Jonathan. Mais Jonathan mitika ki na manipulation à papa na ye. Yes. Tellement comprenait que David aza mopona mi
nzambe asalaki o papa na asalaki te papa atindaki kutu na mwasi oyo David abalaki po ete aboma David mais mwana oyo asalaki yango te mais ndeko mituna pourquoi yo okoka koloba non te so camarade ona kaka ya telemelo alobi boye yo mbala moko oui ozantaba ozamwa mutu azana bomo tozaba na nzambe tozaba nyama te toyo kaka mutu achangeaka kaka nyama nda changera te bien aimé dans le Seigneur toye awa lelo c'est parce que to moni ki ba manipulation ebomi ba relation ebele ebomi ba église mutu moko azali na projet na ye moko boka ke bande église abandi ko manipuler ba ndimi na kati église tala ba manipulation et puis ba disciples soki kaka telema bandi ko loba banganya sa babangaka pourquoi parce que ça nyata bango asa. Et puis ba manipulateur ba lebaza ba to lokuta so mo monika mutu mo aloba lokuta a changer ba position ba double face c'est-à-dire awaza boye na face caméléon spirituel una aza na face mususu keba na mutu wana aza manipulateur soki ya moi si ba bengi manipulatrice. Alors bien aimé dans le Seigneur to suki parce qu'il faut tika papa Hervé akende mo ya suka so boza na ba mbote ba dédicace bopesi batu bazaki ebele na ligne surtout maman Kabibi na Maabeya malgré Maabeya partagé maman Luisette en tout cas Zamba Pambola bino maman Chantal peut partager te maman Bénédicte peut partager quitté mais bazalaki ebele maman Céline oh maman Patou Zamba Pambola to partager te mais ozalaki wana kolo apambola yo maman Sylvie peut partager te mais alanda ki biso quand même maman Naomi bisous parce que yé a partagera toujours biloko ya baninga. Merci beaucoup. Nati keli ba invité na ngai mana si pas partager te mazaki en ligne. Alors on peut savoir mbote to suki sa émission to libérer papa Hervé a kende kopera parce que mon sungi na ye maman aza kozela ye na ndako na bébé. Bien aimé dans le Seigneur, nalinka ko ebisa mutu nde mama close please zala na vie ya Bartimée. Bartimée aveugle babande ko manipuler tant on soto singa bambongo mais na suka nanga zai ko yeba ta bande ko zwa combien mais na suka nango Bartimée kuta zala ki aveugle ma boya ki ba manipuler jusqu'à tel point ta zo mona te ma yoka ki kombo a Jésus agangi fils de David fils pitié pour nini yo pété na poko lelo ngolo baké hey pitié de moi donc tant a boya ki manipulation et ce moment là délivrance et kota ki na vie à Bartimée pour abelela ki Jésus Christ et Jésus a tout ni alinga sala nini apesa ki mbama ko na lingi na mona siko yo pe linga obima na vie wana ya manipulation o lo bebele ote ebele na réseaux sociaux ozo kanga batu na cc mais vina yo ba manipuler yo mais ke balinga ozala Bartimée na kozanga te ko pesa vraiment mbote mingi na très cher Saint-Esprit o azaki na biso akambi biso poto sa l'émission au pont de Komoko aza déjà délivré na kombo Yesu Masia et pourquoi pas na pesa mbote na oyangai na benga ke mon Boaz coach de moi papa Raphaël John Luz ngongo wana yangai forever na ye ko pesa ba imbale nyonso tu na de Chilanda. Merci ma belle sœur to continuer maman Kabibi banungu nzambe ya pambola yo pasteur Gimbala nzambe ya mona yo famille mobimba na koleuse famille kata merci na bino so mes stratèges maman Bijou Kasse merci maman Mami Dembale ma grande sœur pour na partage en tout cas bino nyonso merci Fura TV network na ba niveau zo lamba biso vraiment zo la maman grâce ya vie ka osam sana et que vous localisez merci maman Diva merci ba maman nyonso département de la femme et fan de l'onde makam. Amen. On dirait une do 4e émission de Nathalie Coach. On dirait déjà. Coach Golden Mind. Ukoza makambo. Lelo moni plateau eza monte eza matata donc ya na gaina lobaka mo ya suka tozolo ba sur la manipulation moni bato ebele ba manipuler bato baza conscient ba ke consciente pe ke a manipuler bato ndeko soko yeba ke oza na esprit na manipulation tika eza mabe moni tozana mokili mutu na mutu aya na ndenge naye mutu na mutu azana vie naye tika moninga a jouer vie naye selon ndenge alingeli a jouer comme maye na nzela oyo ozomona keza bien ponaye parce que yo oza yete yepe aza yote soki omoni ndeko aza na pasi to aza na problème o azolinga lisungi okopesa ye lisungi mais ko manipuler yete pesa conseil la kisa ke no omoni likambozo sala AB soko bakisi Z na kati ko sala bien ki oyebise ke AZ wana longola ngozo yako zo H na B nde yango wana okay wana eza parce que eza ya yo eza malamu te mutu na mutu aza na ndenge naye mutu na mutu aza na destinée
nae mutu na mutu aza na passion nae mutu na mutu aza na mission nae sur terre Yes. alors kosunga mutu eza malamu me kopesa oyo ya yo na mutu wana nde mabe nde likambo oyo ngala lobaka toujours que non c'est pourquoi coaching ngana sepela mingi na coaching donc coaching eza lokola counseling te ko ba ko yebiso sala boy te coaching eza ba yebiso que non yo moko omoni na ndenge nini omoni eloko oyo boko bimango ndenge nini base na yo ezaki ndenge nini likambo nini kangaka likambo nini pesa ka okanda likambo nini bloka ka ona vie eloko nini omona ko kwa sala te donc mutu aza mutu nyonso aza na ba capacité na ye nzamba sala mutu nyonso na ba capacité na ye toute personne aza na ba capacité na ye alors ce que moni mutu peut-être à cause de ba bio à vivre problème à vivre dans la vie à ce qu'on s'en sortir le mien de faire c'est aider la personne et non d'inculquer ce que toi tu veux dans la personne et puis yo mutu oyo olingi ko manipuler batu olingi ko manipuler batu OK tina musika ko manipuler bana na yo na ndako olukisi bango tina niveau que non batanga selon yo OK musika tina bourse à mwana olie yango bandi ko sala mwana n'importe quoi yo peut-être ozaki na occasion ko zo bourse te na vie mais mwana na zana et puis pourquoi nzamba permettre mwana wana azwa bourse pour atanga yo yebi futur à mwana wana Vraiment. obotaye mais futur na yo yebite mikolo na ona sena moi o eza compter oyebi mwana na teta musiye mutako songa libota okatelie vi na ye otiki éducation na musika bien sûr que université nde à fin du monde te batu musu ba resisaka na ndeya mususu mais mwana wana za na posa kotanga kotanga eza mabete même so ka kosi na nzenge mususu mais kotanga eza très important et fongola makambo ebele mama papa botika biloko wana ezo sopa biso mabe surtout biso batu mususu kutu ba africain pe mususu bazolinga même pas bana na bango bakota banyongo wana bazo save bazo bomba mbongo pona kufutila bana na bango ba classe mais yo oza na ngote obombi te na likolo nango oya defi yo le yango po mwana na un jour afuta nyongo ya ofele na po ekolanda ye ekotika ete afuta nyongo ya ofele mama na moni photo ya tem mususu ya mwana ba eza likambo nene mama aza kolia ba mbongo chika bango kolanda voilà bien aimé dans le Seigneur que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. To sepeli mingi bozaki ebele bolandi émission oyo ya efande lo ba mama elekaka chaque lundi na 20h30 eza programme moko eleka toujours na lingala donc kuna ba thème ezebele to na ba mama ebele bateya kitoko balobaka très bien. Alors, aux Angaté, chaque lundi à 20h30, et puis chaque jour de 10h à 10h30, tous en avons prié en abisso selon le chapitre. Coach Neda Nyatake lo moura bien lobby méditation. To médita ka verset moko par jour, to partage ka verset moko par jour, to priya ka selon chapitre moko par jour. Wana ezaleki département des femmes de l'église en mission qui dirige le docteur Job Azali Siko na moment on a Kinshasa. Bien aimé dans les seigneurs Sozana Kin. Kende déjà Luka adresse parce que li pamboli eza na Kinshasa ba miracle eza ko salema to moni on a misu eza ba miracle ko somba te ba oba yoka kate ba yoki na lela ki lobi na moni mwasi moko mato efungwami mwasi wana alobi sourde miwe alobi. Alors ezaki fan de l'oba maman et l'ongona la responsable du département des femmes ba bengi na kombo Diva Bilonda moi si azali makasi mingi te mais asimbami bobele pai na Yesu ye aza manipulé na Saint-Esprit. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Gloire bye à bye. Jésus. Bye bye bye. Gloire à Jésus. Amen amen. Yesu aza malamu. opekisaki nga na panza sango abola mosaleli ngai me motema ebombi ekoki te sukasuka epasoli monoko maloba ebimi alleluya ayebi kosala oyo bato bakoka te ayebi kopesa esengo na baebalela ayebi kosimba mitema oyo ezoka ayebi kozongisa misongi na mikora makambo sali na binanga nakobomba te makambo sali na binanga nakobomba te makambo sali na binanga nakobomba te. Je suis un homme de près basusu batikali menga nde nazongi
naye kopesa matondi na oyo osali na vi na nga. Olongoli kanser apasi ebetaki nelongi na ngai nakobomba te. Okawusi mpe joli ebima moto akopangusa azalaki te. Okawusi yango Yesu bapasola badusi na bakompani me lelo nakomi engage nakobomba te. bamerese maloba mpo na ngai suki nakobota te. me naboti mapasa ayebi kosala yawe yawe baboti banga bakoka te. esengo asimaka mitema mitema ayebi kozongisa nzambe oyo misuni oya topanza sangwe elekeli mabazo na ngai makambo osalelinga tu as fait le projet de bonheur et non de malheur na vie na ngai. Tango bakanisi bateki ngai soka bamemi nga na destine na ngai Joseph paisolenga na zamba soka nga Dawidi molongi Goliath mpo na Israel. eloko elekeli ngai Yesu atali seve na nga te mpo apesa libala. eloko elekeli ngai Yesu atali mabe nasala te mpo akufela ngai. alongoli soni na ngai oyo ngai oyo nakoki te kobomba ayebi kosala yawe yawe oyo baboti na nga bakoka te. esengo asimaka mitema mitema ayebi kozongisa nzambe oyo misuni oya topanza sangwe elekeli mabazo na ngai makambo osalelinga na vi na nga. fote na ngai te ya mwana mobali oyo Yesu bandoki boloka Jésus ene moto asali ngai boye eza ngai te akutaki nga na zamba ye abengi nga apakoli nga mafuta na ye abikiza nga na tension zero naza na raison ya koyembela ye. bobenga ye magicien bobenga ye Beelzebul etali ngai te. bobenga Yesu ngakisi polo baza sorcier nakoyoka te. esika na ngai ezalaki liboso ya porte la belle kasi lelo nzambe abikisinga na kote ifo na yembela ye. C'est avec quelle raison que tu fais ça? Tu peux t'élever et danser pour la gloire de Dieu. opekisaki nga na panza sango abola mosaleli ngai me motema ebombi ekoki te sukasuka epasoli monoko maloba ebimi. Alleluya. ayebi kosala oyo bato bakoka te ayebi kopesa
esengo na baebalela ayebi kosimba mitema oyo ezoka ayebi kozongisa misumi na mikora makambo sali na binanga nakobomba te makambo sali na binanga nakobomba te makambo sali na binanga nakobomba te. Je suis un homme de près basusu batikali mengande nazongi naye kopesa matondi ye na oyo osali na vi na nga olongoli kanser apasi ebetaki nelongi na ngai nakobomba te okawusi mpe joli ebima moto akopangusa azalaki te okawusi yango yeswe bapasola badusi na bakompani me lelo nakomi engage nakobomba te bamerese baloba mpo na ngai suki nakobota te me nabotima pasa ayebi kosala yawe yawe bamotima nga bakoka te esengo asimaka mitema ye mitema ye ayebi kozongisa nzambe oyo misuni ye oya topanza sangwe elekeli mabazo na ngai makambo salelinga tu as fait le projet de bonheur et non de malheur na vie na ngai tango bakanisi bateki ngai soka bamemi nga na destine na ngai Joseph paisolenga na zamba soka nga Dawidi molongi Goliath mpo na Israel eloko elekeli ngai Yesu atali seve na nga te mpo apesa libala eloko elekeli ngai Yesu atali mabe nasala te mpo akufela ngai alongoli soni na ngai oyo ngai oyo nakoki te kobomba ayebi kosala yawe yawe oyo baboti na nga bakoka te esengo asimaka mitema ye mitema ye ayebi kozongisa nzambe oyo misuni ye oya topanza sangwe elekeli mabazo na ngai makambo salelinga na binanga fote na ngai te ya mwana mobali oyo Yesu bandoki boloka Jésus ye nde moto asali ngai boye eza ngai te akutaki nga na zamba ye abengi nga apakoli nga mafuta na ye abikiza nga na tension zero naza na raison ya koyembela ye bobenga ye magicien bobenga ye bezebu etali ngai te bobenga Yesu nganga kisi poloba aza sorcier nakoyoka te esika na ngai ezalaki liboso ya porte la belle kasi lelo nzambe abikisinga na kote ifona yembela